Sali bandeko nyonso tout bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino Ye au moins mobali ya benda raboté te côté deuxième république chaque Congo ya artiste comédien na pesibino mbote ebele partout et sika bozali même dans ma province na biso na pesibino ba mbote ebele surtout na chaîne na biso qui non stress de Tanya Weloli oyo les autres qui l'invité ça m'a cassé vraiment bato na solo ka bakanisa ki loko na petit au kokate mais OK. Il y a un Jerry Kobetox point. Merci beaucoup à monter Nabiso Yoshua. On a PC Wambote et puis là on monté ma vidéo. Merci beaucoup à Stario. Moi mobile à Mwin à Lox. Ils ont ça la plaisir dans votre union sur le salaire et les Jerry Kobetox na Elibino artiste et cinéma pour n'appeler ça nouveau bien en théâtre. Ils ont pas crise des mots. Ça là le cinéma. Au moteur à la télé. Ils ont pas télé dramatique. Ils ont théâtre qui est dans la salle. Surtout ceux qui sont à Paris, qui sont à LSC, à Congo, qui sont dans la salle Mongita, dans la commune Akin. Et surtout, tous les gens à Bandal, j'espère qu'il y a une illustration, il y a une image. Nous avons un ennemi tout les canaux, tous dans la boutique d'habillement, la grâce de chez Mère Solange, ici, un artiste, comédienne, Oyo, Marlène Luka Ebele, Akima Kimanga, mais les lobes na zué ya mobimba. Poto tonga ne makasi carrière artistique na ye et puis boulon ezo kenenenge nini a joué ba Nzonzing, les lobes soit comme sur Nzonzing il y a CD comment ils ont marché et puis na moi makambo moke batonga kaye pour ngape yo kakango na bato poto solo la mona ye. Wana maman on pesa mbote na producteur na biso zo même biso ponton Nzoko oyo azomi biso ponton déjà le 20 déjà décembre oyo Jerry Kobetox une équipe mon manapon moi tourner moi émission et ça la bino bien de la part il y a Tendresse Libinga la sirène et puis na pesi mbote na JCK L'Oréal de Madrid na pesi mbote na maman Aboubia maman oyo azosala kebana na ebazala Maman Marie Mbouyamba la patronne na pesi ba mbote bele Stario toke na mwa mbunda bokoko moke et bongo ofongola po bamona actrice na bango oyo asepelisaka bango il s'agit bel et bien de Tidengange oyo azo évoluer makasi na musala cinéma Stario toke na mwa moke na mbunda bokoko et bongo tozonga juste après omonde tofanda boyko on ko aider lobi na vie oyebi ya de to misana maman ba mierma maman Marie-Jeanne akoma le kwa maman na biso na yebi te yona miemo juste bo wela ka nini yaya on est tout ça bon to lata na pété mi mana tay na biso te to wela mibalité o juste to zakanda ku moko mais boso swana ka on est comportement na ngana on se pa na ngote et ça te comme tanga ne mal à l'aise ya ki to côté o to loba am to sungo na vie oyebi ete neti miema sunga ngana nini mimi ngosunga ngati ane loko sunga ngati po evine ezaka ofana bandaka ba osunga ngana nini via mutu bachaka pointé temi manaka ba point misachaka point na via mutu zanzambe. Merci beaucoup Stario na mwa munda mokoko merci beaucoup na Chilo ndenge ozosalela biso ba image na montage kuna siko tozana tide o nazo ba bongo bonjour tide oui bonjour Kobetox santé calme toko makasi santé za calme na olingo otala caméra oyo bisa ba ndeko nyoso ba lingaka yo ba fan na yo nyoso oyo bisa ba ngoli lo ba moko gentil na début na biso émission ba nyoso tu o ba linganga ba fan na nyoso tu na ba o ba linganga te ngapi na bino mingi ba meilleur fina voilà ba meilleur vena ba ngondeti na pesi c'est mama yas ba mote belé c'est mama yas moi c'est agence mayas et puis na pesi mboto na tio yo munu ba cher kotsa nga ba western trop vena ngai leneli jafa mu fini kwa bandal bientôt à Kinshasa déjà to sola kilo ti de nangi na luka autre de biso to sola no parcours artistique na yo mango ki manga mais lelo to kuta na bandal et to sola na masolo nga na ibiyo tide na Nzonzing na ibiyo tide la groupe ya Sami Mokili mais parcours na yo quand même na pesa pe goût nani pe asala ki okota na musala oyo bon ngana polo ba ke musala oyo mutu apesa nga goût vraiment azalate parce que ngana bandota na format théâtre dit on est pas pour ça nous totala ngo tozaba ni ki totala ngo na mabili na komena et le petit totala kaka ne ba bazotala bino pe uzotala pe kaka yo tala ngo ndena ba nostalgie nde ba moto ba nostalgie nde yo comprendre ndenge ezala la théâtre na saka penza na même pas na idée ya osala théâtre
nakenda nde kotika grande sœur nana ndomuka ya kotaza na pesi bambote ya trop wana azalanga mpe mannequin naketiki na batournage na bango ezalaka nakuta mpe batateatre ebele bazalaki wana basami mokili mo président sami na pesi bambote ya trop bamamilo baya levindiwa donc nakutaka bato ebele kaka bazokende kandi bazalaka na bango mpe cool gentil bango mwana biso aza bien tosepeni tungeko na bie ongala kokatenga na bino nde kosala te te tolakisa oko na biti nga nayebi te okota kaka saka ata nimo na bi nayebi te baforsenga na yo kota tikinaki filme moko ya manilo bayocanga kwa tellement nazalaki deja moto atevre nayebi kamera ndenge ezalaka to na tourne basepeli akosali bie yakako nabi non ya dire de bie ezalaki vraiment difficile uyaka répétition on va répéter ka o ela na ye wana moto liboso alafiki nyonso ezalaka posite ya levi niwa bamapesi bambote ya levi na ya au moins nasali so un mois si je me trompe pas un mois donné yaka et après mami la prochaine barépétition basala lisuki na fin na wana ndako tellement mpe nazalaki mpe na milie wana te to nazalaki nanga mpe na ndako nayebi nanga mpe batala théâtre te mpe na pena un bon jour boye téléphone nangi sona babenganga epa ya solange mindundu ezalaka nga mono elekeli nga mindundu tozosola na ye tosilisi nga mono elekeli nga mindundu groupe salon po nayebi ke non yaya moko boye asala théâtre ya lemba ya star mpe boye mais non tofanda na ye mpe boye te tosona mais kamusina mpe elekeli nga benga na téléphone elekeli nga makasi alinanga tokuta na ye ayebisaka naza fume moboye mais non ngapesi okoli mo clé est ce okoka ngo nabi bon toute fama nayebika kootuna wapi nabi nayebi na baka bagroupe te nabi nga tunananga epai te nafanda nanga na ndawa binanga est ce okoka ngo pokoli wana na proposaki bato mibale entre so na tie ntango natalaki yo physiquement boye na magalisi entre mibale nabi nayebi te bino mongomeka ngai biso casting po bavante en ligne bacasting eza te biso okoki baa casting casting mpenza bon nga mpe nayebi no casting te babisinga toya casting mponga nayebi ke biso na bamannequin casting ezalaki no toke casting place moko boye bazopona nde donc wana bokoza ata 30 mele biso baponi ka 10 toke casting baponi mpe aka ata mosu 10 ta mosu mpe 2 personnes to mpe nazonga moko nasamtena imosepeli nanga suna yesu bacasting suna bapona ça va non ya kaka babenga lisusu na yo kende betuka nde casting ezalaki non ezala na monde théâtral ezalaki non babengi no casting nde bapeta histoire baprivé badispenche barole ndenge ezalaka kepesi wana bato tana na mwana kino mwa bana kino eza na obongo te eza na mabaya mpenza osho na lipe wana sisi mpe bon tema mpe nazalaki mpe bien nazalaki gentil nazalaki cool nasadaptaki mbaa moko bato nyonso tupi basepeli na ngai na président des jeux de Londres napesi na mbote ya trop bavivien bama donc bato ebele nazalaki mpe complexe te nazalaki mpe na frus te puisque nazalaka déjà na monde artistique nayebi déjà ndenge marchaka nazalaki mpe bien David Kambala baprésident Sami Mokili baleader Lava esili mpe tosali mpe casting bapesi jour toke tourne temps totourne mpe film yango mpe bima ezalaki producteur ya juge ezaka moleki ezalaki maboki malbonege na titre ya moleki nzela nazalaki principal donc film wana écart donc ti lelo eza bato mosusu tata ezalaka depuis 2008 epimaka me ti lelo eza na bato mosusu abengaka kaka moleki nzela ti lelo namelaka film wana ecartona mais malgré cartona bongo nga na monde ya théâtre nazalaka nanga kaka te nazalaka mpe kaka te nafanda nga na ndako na biso film epima bato mosusu baobenga nga na numero nde napesaka numero tosokola na mobali napesa numero bato siko bakoma omeka mpo banumero wana kua eza mpe baotuna baartiste comédien mosusu atetoluka film omboye ozalaki c'est normal baloba bayebi nga te parce que na monde ya théâtre nazalaki nanga te nazalaki te nayebi nasolaka mpe mpenza na bato ya théâtre te nga mona nanga plus ekile mosusu na musique trop donc bandi mpe kobenga tosololaka koza samatela bi aya olukanga mais yo oza na art na nzoto osofanda po ani na ndako na bino nde barepele bino nga kokana ngalinga na barepele ye mpenza moto asimbanga ya liboko babi na nga omoni yo osala théâtre oya répétition donc nakoma définition na ye mpenza komona
moi flatter ngale msusa sombe ngelo na omela flatter na transport donc pour lobi na zaka na courage na ya lisusu comme ya sibenga bana 2010 mais ça qui n'ont qu'à battre plutôt na 2010 na 2011 ndé siko mais ko se donner de la se donner na muka ki ça ngo ça na bien et na se donner bien tikelo ya donc ifandisa ngai ya mutu kuma futela ngandaku ya mutu kuma futela ngakura donc ya mutu kuma lesanga kuma la tsanga voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Totika qui artiste a fait un parcours vraiment au monde n'a chiqué. Azbande ko zone théâtre on ko la poya za kine mannequin même ngapi à part théâtre na ibaki na mannequin na iba ya de Chris business. Ah mon président de Chris na biso bango théâtre papa na nga mama wana papa na nga tile loko to enda kuna nga binga nga kana zone exeke papa na yena banda rep na ozongi na potile lo azaka na posa na nga ya lwaka po nga tina kenda bisa te keno na longwa metinga mona kenda te zaipe na brasson na nga pinza na zai capitaine tina okiti na fana na zai ba capitaine président na nga yebi ba coach na top voilà alors tout ce qui a été parcours na ye ce que tu côté ce qu'on a maman ali kabo président Sami ko kisi ba ba na boko aye na yo demi répétition malgré ça fait facile mais tu aurais dit sur moi nous au bi no le président Sami na ko opesi la valider te biso to longola président Sami na bokte to longola biso na bokte ko président ya ye kombo wana o Isaiah président Sami Mokili normalement ça va se battre n'arrive pas changer la combo va changer structure ya makambo surtout ya tout le président azande trop pris azande trop pris dans makambo ya ça la msala bi ka non auto isa facilité auto isa difficile aza pena famille na ye aza na foyer na ye akumuluka asaba makambo susu toto mona ke non président mona ke non na un moment où tu as un peu isolé. Tout à l'heure, tu as un président, tu as un président. Tu as un président, président. Ce que nous disons, nous avons trop pris. Oui, si nous avons marché. Nous avons marché. Nous marché na leader lava. Nous avons marché na leader lava. Tu sais, président, il faut un marché, c'est pour y oui, ça est pas on a nous été calme. Tu sais que calme, tu peux le mettre pour bizarre. Tu sais que afin d'aller dans ça, nous ma campagne. Voilà. Ça nous ma campagne afin d'aller. Il se plutôt marcher on a leader là. Pour la leader là, va payer ce pays qui était jamais mon sous. Oh. Pour anité. Si on a mis diffusion sur les caméras na digital né bon on les caméras to ndengeni. Te mikolo to sur les canaux na digital de suite il y a moi ma campagne bo ezala ki na par rapport ya bato ba remplacer ki wana. Mais bientôt makambo ezonga nango kalma parce que biso moni groupe na biso eza premier groupe o epota digital donc ba groupe ebele o ya wana bangaja bango no biso abiyamba bango donc poto longwa kuna eza facilité qui non biso to la digital eza facilité mais toujours c'est la makambo so esili toujours na biso. Voilà, merci beaucoup. Jerry Kobetox, ça aussi, nous avons Moussala. Si des gens qui sont sur Awa, j'espère que ça la audice nous a plaisir, notre producteur. Il y a des choses qu'on a. Na bateau ba yene na ba ndeko ba leki to ko ba leki ba na sima na bino na ba yaya pepo ata mutu aza yaya soka bibi na sima no na monde théâtre comme leki ba bibi na internet na bino cohésion za ndenge ni po ba bi nozo yo kanate kotongana koswana babi parmi wana pe ti de nganga za na kati toyokana te po toswana po ani oswana biso ozalaka na mosala ti toswana te mutu mutu aye na ndenge na ye mutu abimi na ndenge na ye eza kutu te ke non oyo aboyebisi moninga ke etelemanga na fanda eza kaka pusananga mpe na fanda ofana waka motu est ce que motema mabe tozoka na théâtre sikuli bana place bakoma tida obanga moninga pakola poudre me to moninga moko abanga tida pakola poudre na ye okoma mpe kokende mama sokola ngai po mibala po to balula bino epi na bandeko bayesima babi bayeli misuki yake te bayeli nde mabala ya poto. Bon, disons, omoni nga koloba neti nga naloba neti nga nde nasalaki théâtre nga nayaki na théâtre te tam so peut-être mpona visibilité nayaki te keno mpo nakoma na mibali ebele po nga nde naza bo naoloba nga na poto cv nanga eza bien bata poto ya solo naza na cv moko ya bien makasi na poto omoni baoyo bayebaki no bana bafille ya théâtre na poso bakomi 2, 3, 4 basala émission na komona wana basala émission na komona wana oyo baza 2, 3 ata bakomi 3 basala émission na komona
parce que émission ma bien comme on a pour na kata oh si ngana yana théâtre de non pona dem susu mibali na iya pona kono za musala poto na yana bando le kadana TV quand le kadana TV mando ça va diffuser du monde en direct ça la ba clip ça la ba pub donc na za son visibilité pour ça qui na bato musula na kota kile na banda ki théâtre za mutu za isoto oh na mona que le clip na waze quoi yo te na mona que la publicité bo yo te donc na za ki déjà na za ki la star eu kuta na mundu wana zaki déjà na mundu na kadija la tala makadija bat bayi donc ça que tu na yi bat ba ko ça pe na ça ba tu mususu ayene mususu ko ayibana ayi pour ça que kuna ayibana mususu ayi wasaki ndumba mususu ayi kuna ndinga mibali mususu na muntu ayena ndenge na yi na muntu ayena ndenge na yi na ko buya tike non o ayebo o alokote muntu ayana ndenge na yi ntamtana ndenge na yi ya mo ipe bele o azo ya pena vitesse beti do mo ipe ena tikala to aya oyo ya luka ki ekoki ya watiki na yi afande ya pena tikala o aya ke ekoki ya watiki na tide est-ce que ndenge yo saila musala oyo est-ce que e ba rapé que imagamo pe que qui c'est existe kana kia bon qui c'est ta ko ba kana tête qui c'est ça qui c'est ça mais la tête vraiment on a évité o yo boke luka kisi na kisi na nziki ke dawo beso mali so fanti kama luka mo mo yelo bando esa na kisi fuita ko bwaka na maladi na milieu na bine koma ko pekisa badinga nzoto te bon omoni elo mususu batakola pe ko bwaka na maladi ko te bata oui na ko ko ya mutu mais à part ça na biso photo yeba ki non na mutu azana vie privée na ye mutu ayebi ndinga tambo tam susu o ba ko ko maladi côté moko bo papa ya vie privée na yo o ya na ngana musala ke ba ndiko na ngaba ko kiluka avant peut-être les ya bodo ba makambo ya bongo so biso mo to tala kasima hotel ba rétroviseur hotel na uti wapi na sala kanini na zo kende wapi avant o ya les susu devant ba do ko bise loko ya bongo voilà. Voilà, merci beaucoup tous ceux qui m'allaient mais émission la biso star tous ça na noa star tous ceux qui m'allaient mais na pesi mbote na Enji Sukari master ya Shuna la parisienne na pesi mbote ya nanga Adricha motomètre Bebazi Beba likofi nanga na bomba na mukongo eh motomètre Bebazi Beba nikolo na bwa ke likofi nanga na bomba na so meki abimi ah c'est ça il faut banga pesi ba mbote na nga vraiment na maître amata mutuka ya mbongo na kati tazita ka maître amata mutuka mbongo na pesi ba mbote na nga ba meilleur fait na nga na mon vie Yves Djoboké garçon de luxe na benga ki les serpents de Moïse dans la degré des serpents de Moïse à quoi qui maman mila Djoboké garçon de luxe la meilleure vie na yo pe ngwana Amelia Ngange ya yo ya ngwana Komba Yunga ah ma verombi ya motema ya kuluti porte voilà si de Ngange yebisa biso elo ni no mona mabendo kota na musala théâtre pour regretter peut-être ça la boya moma bio ni monsieur ne yebaka mena kota na théâtre on a mabina mona kana musala ona kota na musala théâtre pour ma na yeba ne suna batibi oh mabe ya mwana mabe ya mwana ebe suna bata ufanda kapu shirayo ufanda kwa ndolika na ogo akapi ko ufanda kapu